Mbote bandeko na ngai ya YouTube, ba mama na ngai, ba papa, ba jeune fille, baleki na ngai ya basi. Lelo na makusa na biso tozali na sombo. O tobengi ezali ngulu ya zamba. Ngulu ya zamba oyo ngai moko nde mutu na fume yango. Babomi yango, menga moko na fume yango boko mona. Tout comme bino pe boko ko fume yango. Yango na tozokende na kolamba mokolo ya lelo. Na sombo na ngai naza na besoin ya nini? Na kozala na besoin ya poivron vert, na kozala na besoin ya ndembi na ngai, na kozala na besoin ba pilipili na ngai nyonso nde boko mona ya vert na ya rouge, naza na besoin ya tomate mbuma, tomate ya boîte, matungulu, ail, na kosalela dasida na ngai, bouillon na ngai ya poulet, na kosalela garam masala na ngai, na kosalela bouillon de bœuf, et puis nazali na nguba na biso mwamba. Yango nde toza nango besoin pona elubu na biso ya lelo. Bandeko na ngai na sokoli musuni na ngai bien, très bien, na sokoli poso na nga malamu. Sikoyo nazocha yango na nzungu, tozokende na kotokisa nyama na biso. Alors nazocha yango na nzungu. Na tie sombo na nga na nzungu nde boko mona yango. Na tie mai nanga, me na kotia mai ebele te. Nazotia mwa mai muke. Pona kozala na besoin ke mai nyonso ekokauka, tokoya kosala nde sauce na biso na mwa mai mususu. Alors, na tie yango na moto nanga, boko mona yango. Na fungoli siko na kati awa, na kotia bouillon de bœuf nanga. Na tie lutu moko ya bouillon de bœuf. Ebanda kotoka nango na kotia penda biloko nyonso te mbala moko. Biloko nyonso bozo mona bouillon de bœuf, bouillon de poulet oyo dasida ezali na mungwa. Donc naza na besoin mungwa te. Na tie mwa dasida na ngai pe mwa lutu na nga moko etoka nango. En plus de ça na tie mwa matungulu na nga mingi te kaka moke etoka nango. Na tie mwa poivron vert nde bozo mona kaka moke etoka nango, mwa ndembi pe kaka muke etoka nango. Le reste wana nde tokosala nango sauce, mais nazotia pe oyo ezali rosemary. Oyo uti bilanga nanga moko, nalinga yango mingi. Nazotokisa nango rosemary na organo nanga. Et puis so ezaka pe kitoko mingi ba mexicain nde mutu balambela yango mingi, na tie biloko nanga, na fongoli moto nanga nde boko mona sombo na ngai ebandi. Na finiki yango na tie sikoyo ebanda kotoka. Après sikoyo nde tokoleka na étape mosusu. Voilà, biloko na ngai ebeli, musuni na nga elembi. Nde boko mona yango. Elembi sikoyo très bien. Tozokende kosala sauce na biso. Na sauce na biso, bomoni nga na biloko na nga na tiaka matungulu ebele. Na matungulu na ngai. Nazotia mwa ai nanga. Pona sina tokisaki na ai mususu. Nazotia pena mingi te, eleka pe te. Alors ezo kalingama mwa ndambu ti ekoma un peu doré. Après nde tozobakisa biloko mususu. Ake kobakisa ndembi na ngai na poivron vert nanga. So bo remarquer bo mona kikalungu nanga ezali o ezalaka mwa libulu o eza un peu lokola nzungu yango nazosalela mbakisa mwa moto. Nazokende kokalinga yango pe. Poivron na ngai na ndembi pe ebandi kolemba nde nazwi tomate nanga ya mbuma na tie. Nde boko mona ye yango. Entre temps pe na tie mbala moko oyo ya boîte. Mingi pe te ka mwa muke. Bakisi pe ba pilipili na ngai. Na kofina yango te, nazotika yango kaka boye ekolemba. Sikoyo nazo procéder na kotia mwa mwamba nanga ekozala pe mingi te, mwa muke kaka.
te ekosala misuni bien osala vraiment nyama na ngai kitoko yango bomoni na bakisi mwamba oyo ekosala yango kitoko. Voilà, loko totie mwamba tokende na kodiminue mwa moto na biso na tie mwamba siko nazotia mwa mai kotoka. Entre temps lokola mungu eza te na sauce nazotia ndambo ya bouillon na nga de poulet ka moke mpona mwa mungu vraiment ekota na kati ya sauce na ngai. Mais nyama na ngai ezalaki déjà na sauce et puis nazwi mwa garam masala na nga yango yo na chepe mpona kotika yango etoka penza nde nakoya kotia yango na nyama na nga. Voilà, sauce na ngai ekoki omoni bino moko matungulu na ngai ezomonana, pilipili na ngai ezomonana, nyama na ngai natokisaki nayebisaki bino vraiment ekosila mai nyonso kotokisa nyama na we elembi mais ezala sûr que mai wana vraiment esila. Sikoyo nazotia sauce na ngai na musuni na nga nazongisi yango mwa moke na moto. Awa sikoyo ekotoka pena mingi te po sauce na nga déjà esi etokaki donc ekotoka kaka ta 2 minutes 3 minutes c'est fini pour esangana vraiment quand même na musuni et puis c'est fini. Et puis soki na fini ki yango vapeur wana pe chaleur wana esalaka que goût ya biloko pe esangana pe esala très bien. Donc nazo finika nyama na ngai na patienter moi 3 minutes et puis nakitisi biloko na ngai. Voilà bandeko, biloko na ngai ebeli, nyama na ngai ya sombo, ngulu na ngai ya zamba yango ebeli, nazoli yango na loso, okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na makemba, lituma na yo ekolekeza malamu. Donc yango yo biloko tolambi mokolo ya lelo, bobo sana te na ko commenter, ko liker et puis bo fina bouton wana ya cloche comme ça boko bana ko rater ba vidéo te. Merci.